Mbote, bonjour, hello, bon dia, bandeko balandi rubrique masolo ya vie. Baebo mesana ta onyo sokolanda biso na internet na YouTube. Masolo ya vie ya mokona lelo ememeli bongo bino numéro ya sika. Wapi epai tokobeta lisolo ya elenge mwasi na kombo ya Ginette. Bat ba reklamaki balobi ya mama masolo ya vie. Ndeni lisolo liboso otangaki ba kombo lisolo mibale otangi ba kombo te nakolike bat ba Rolanda lisolo na biso ya mibale boko zape ba réponse na bino lisolo wana ya couple o ya Canada ya Toronto mais lelo to memeli bino lisolo ya elenge mwasi na kombo ya Ginette wana avandi bon na commune Ngalema précisément na Mbinza ozone bandiko balandi Ginette babota mibongo misato papa Ginette akufaki ba Ginette bazaba na mikie Ginette batikana na mama na bango bandeko balandi vie ya mboko vie ya Congo vie pasi ba Ginette bazoboka mana pasi tona lobi na pasi Ginette tona benga ki biso to beta lisolo na ye mwana mwasi azolela abi mama solo a vie nazoluka solution baboka mina pasi bazokola na pasi mais maman wana na kati ya pasi na ye azotangisa bana na ye Ginette atangi classe na ye akomi na 4e des humanités l'école mo pe kaka na Mbinza ozone tonsel ngo publicité te bandeko balandi bapesa ke kombo na école wana biso nso tanga ba classe te bikande ezalaka azalaki ni muta bonne vite azalaki ni muta pasi mazalaki propre na koyebisa bino na ndenge moko ba témoignage ezali kaka na uniforme ni wana blouse na ye na jupe na ye mais soka chango fer de ba baso nzinza leki nzinza katani par rapport ya bato kutamsu bazaki na ba mbongo balataka bilambata musu ebele na semaine mais azalaki kana uniforme ni wana moko andula tango mikoro nyonso 6 jours à semaine to tanga na classe ba classe biso to yebi ala tango kaka bongo ba seka kai masaki pe maile na classe ba pesa ekombo nani ba garçon nini te balingi Ginette mibali nyonso ya forme nyonso balinga Ginette bana classe ba professeur ba leki nzela mais Ginette azalika na but moko toboka mwana pasi natanga classe na ngana silisa pona sunga mama na ngai wana na baleki na mibale to komi vers fin ya année ya classe au Ginette azaki na ya 4e des humanités mukolo moko boye mutu moka ine école na bango motongo azalaki bongo muninga ya promoteur ya école mutongo ataki bizarre dans bon ton habit bizarre aïe ka bongo chemise malonga te pantalon malonga te aye ko solola na promoteur ya école azaki bongo muninga na ye ke azoluka mwasi muninga na sekaki azoluka mwasi moso yeko ko na école abie tamso so na zimo na classe tamso finanga ekozala malamu promoteur akotisaki na ba salle de classe bazo seka ye qui est là kaka zeng netika neti mo théâtre ti netika mo sobe mo ka ine école taka bazo seka so akoti na classe so pour ta binde bo mo na muninga na ngazo ka mo seko bala bato qui ende bo mo na muninga na ngazo ka qui tanga akoti na classe ba Ginette en tout cas bato pe ba seka tala muton na esi binoto na bi chemise malonga te pantalon malonga te Ginette abeta lisura zo lela bande ko balandi ba seki seki mo bozo seki pona nini bo mutabo mo singa ko bona bo Ginette alobi yes Ginette abi ye aboy andimi na ete azala mwasi na ye pe aboy na ye ete etiki mo mutango to bon ndeni beneso bazo boya ngana linga bala muneso to boya bite ngana boy na ngate ndimi na ngate bande ko balandi nzoka nde Paul tanga kendaki etikali na motema bande ko balandi Paul ngo aza nani aza mutu munene na mboko oyo mutu munene na mboko oyo aza na eloko
Mais Paul ba déception les cas qui mingi na vie. Paul a décidé qu'il a le moi c'est en forme wana po amona ki ndenge ni tuso zo kende ndenga za yaki na mbongo kolika ba kolinga mwasi na ndenga mutambongo basi basoka abuser na mbongo na bazo linge plus pour na mbongo mais bazo pese bolingo te bande ko na ngai année scolaire esili Ginette a passé 5e. Paul a continué à aller à l'école. 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 Ginette a comme une 5e de humanité. Vie et bakisa mi pasi bande ko balandi. Maman Ginette a comme une souka. Ateka nini? Pour bana Ginette na pas na souci Ginette na assis sa classe. Paul a quoi aborder Ginette. Mettons, Ginette a comme une difficulté à foutre na 5e de humanité classe pour moteur qui n'est que soit na muninga na pour yebse muninga qui ngana obtenir pensaka na Ginette. Alandela rapé Ginette a bimera classe. Mo ba kuzu ko ba nini asalaka après classe akendaka wapi? Talaka. C'est mutu pas ambila osani. Acheli pe moma Ginette mo ba garder fou. Balendara Ginette, de Ginette akendaka classe, baye basalaka nini, azongisa ni maman na Ginette so utika classe ndako. So ça dimanche église. Donc moi on sait comment on est ndaku classe église, azanga na epena ba ninga moko te otamso na mukina tonga chema propre, akipa ninga tetalaka na Congo. Bato vie ya passe. Batikala kana catégorie na mo bata passe, bazalaka na bata passe. Ndeko balandi. Pour la combien ko foute na Ginette, mbongo a classe. Oui, comme ça, je vais aller à l'école, je vais aller à la classe, mais je vais foutre les mots à 10 francs la classe. Paul, comme sous les jeunes, ça sera bien classe. A bengi, a bien na sepela, yo, moi, sepela, sepela, na yo. La limite aux ala, boina boye, na zala na pressé, tétanga na classe. Aussi, ça na classe. Ah, a binga en tout cas, na makambuana, na zala na ngote. Maman nanga baki nanga ina tanga classe pour talaka biso viabilité de vie na papa ba onenga kufa ndenge ba ndeka papa na ba bwaka bango nde batikala kala maman na bango habiter promettre si faut na même pas na bino na so na maman na yo na koya Ginette bangisa kiye tanga zongi ndako akutana na maman na ye maman tala mutu ya kana comme ba seka ke mutu azani pe bien te mais mutu ngo abi aba no futela na mbonga pasi ano futela na classe bande ko balandi talaka biso ba mama sala nini yaka na Paul angotanga ina ndako mama atali Paul mama suki motema asala ko boni Paul andimi talaka na 5e de humanité mona zoko ko futa sumi na valte Paul andimi na mama na mama mabanga na betaka ko lukala nga muke andimi na supporter classe à Ginette si Ginette aussi sa classe na la obala Ginette Maman atali Paul abandi na likolo akiti si Paul na se Paul ngo paza kande Ginette abi ndenge Paul aza abande kolata ndeko mwasi eza pasoli na mobala bongo mama acede apesi toli lokola mama ezalaka nyonso ndenge mama nyonso azalaka atali si bango vie atali si Paul ndenge nini abokolaka ba Ginette na pasi bozala bien Paul pending la bagage na pressé te azoko étudier Ginette azoko étudier Ginette 5e de humanité si la raté ici Ginette a passé 6e donc azagine pe moi na mahel l'école ba comment seka Ginette yo linga moi mobali en tout cas pena yo bani bala malonga bazo linga yo bazo sepela la yo zo boya tena mobali utikozo Ginette salani babi eloko moteme lingi eloko moteme sepeli akene kozwa bango na bango bata passe abone ekozwa po mutu tamusa mbonga ngaka mona ete akene kozwa mutu ne apasi babi marque déposer ndeko balandi na 6e Ginette abandi classe mais ba mona na Paul ya kapana bango batie mo fufu mo etembele mo likayabu mo poisson c'est puis mo makwisi eza batie na bango ba le akepe kotika ndenge ezalaka ba après azoeta mso classe ba classe bazo seka ndenge ka ezalaka talaka couple moko ya ba malheureux ya bazangi mobali nde mwana mwasi nde mwana bande ko balandi Ginette na 6e bazo keni po ba poussa na vers examen d'état ko musu Ginette abimika na classe boye
libinza ton abi libinza lo moi munene telemi na porte école Ginette ça qui non et tirer qui non attention na été pour ebi que ça no ka mutuka tamusuba ko sape baba loka banda ko sape bana classe ebele wana mutuka so beta pipi zo beta neti nani ataka mtu mabibina mutuka abi Ginette bazo benga ibangisi to ngai no yena ngate te bazo bengo Ginette azaki catégorique autant la personne pour avoir mis sous tam souper Paul Azar Paul nae aya mona ki babenge na jipe yo sa mama baby kandezala mais mo tam souper motema Ginette pe ndena ko tinda yake na jipe zo benga mais azaki catégorique c'est ça qui yonde ko mwasi ngoko kende te bandi ko ngai Ginette catégorique chauffeur a yebisi boss na it boss momi ona obenga oboya nae Patron moi pena que oui moi c'est pena résiste à beaucoup ya ndiko balandi mutuka portière fumama Paul akita yoka suspense à l'isolo bandiko balandi Ginette a piqué crise aganga Paul akita bengi Ginette a frotté miso o Paul yanga abinga mna obenga bana classe ba Ginette école ngadi pour moteur ayebaki na yeke muninga ni mkwana roya na teni na yesiko ya bokonzi en tant que boss en tant que patron patron Ginette asoka soma pousa na pembe na Paul non fin de compte ko ezaki Paul na asani apusani Paul na fongole lié portière Ginette akoti na mutuka quand vous ba démarrer ke pa ya ba Ginette kotina balabala ba Ginette nepi ke bana mbinzo zone ba ebolanda lisolo boyebi na nebo se retrouver na lisolo ba komi pa ba Ginette ba kitina mutuka ma ba Ginette ando sala matembele le pont na boze nonka apolele mutuka kitine zaka mutuka temi ko sala pont na binuti moi attention ça ba nani mama saka ba singa matembele na ataka Ginette ma bonga ganga Ginette o uti wapi Ginette aseki ata mutami balazo na sima Ginette Paul mama ninga sala crise bande ko balance bakoti bayambi bango mama tali Paul atali Ginette babandi kolela Paul atuni bango so lela nini bazo tuna oyo ndoto papa lo utaki mbongo na butu osombi mutuka okomi mutambongo Paul abani ko relater bango sikoli solo na ye ngai Paul nazala kana boy mais nazwa basi tala kote na suka lokwa nazala penza stable te na Kinshasa na kena ba mission de service basi na tika na ndaku yango biso bande ko basi to sala rapé attention na vie na biso tozo kumba ba vie na biso mama be mingi omona moi ça otikala absence à mobile 2-3 mois moi ça bimina mona msala abimina chauffeur abimi donc on dirait pour la zala qui na to ba benga malchance na vie na ya basi nyoso ndeka ko sala buzoba mais moi so basi ba bala na mbongo mais ba sala buzoba pour la BTD Ginette na maman ni solo tala ka baleki mama famille ba bola bazui na bango en tout cas moi ça lelaki maman lelaki maman boboti apesi toli na Ginette azongisi merci na Paul alongoli bango déjà comme mona kolongola bango na vie ya pasi et monanaki mais Paul azaki catégorique atikelaki Ginette temps Ginette sali examen d'état na ye Ginette a suivi Paul a décidé au côté Ginette à l'université mais avant wana Paul a keneki ko bala Ginette ndenge zalaka abali Ginette basali libara na bango Ginette a continué ndako libara mais azo continuer pe université azo tanga atie Ginette na ba condition Ginette a sombeli maman na ye lopango atie maman na ye na ba condition na ba leki na ye Ginette a kometela ka mwasa mukonzi nesi bino tana bi mwasa mukonzi to longoli président de la république to longoli premier ministre zaka mwasa mukonzi
ba mission de service pamba amonaka penza mbongo bandeko balandi Ginette azo vivre bien na mobile a une mission de service et partikali ndenge ezalaka akoti pe na groupe wana ya basi yaba nebiso na Congo tolobaka ya basi yaba na groupe wana kotaki bakendaka ba fête basala ba muziki ba makelemba rolia pe mbongo so ale mbongo mobala biona eza mbongo na yo engagé kaka yo akokino sala ba faire na ye na mbongo na ye aso continuer pe kotonga na kota maman ndi kota somé mapango na ye po maman na bonga vandaka aso continuer kotonga Paul alingaki Ginette na yebisi bino on dirait à retrouver qui vie penza et pas Ginette. Moi c'est mon poli, moi c'est mon respectueuse. Donc Ginette pena ana pena ko répondre à ba critères Paul abande ko lukela mwasi bande ko balandi eh biso basi totambusa vina biso tamsunde bino bolo bana ko banga nzambe baningo bayaki kokutana na Ginette baninga ya muziki bakamaradi ya musala ya basi ya bakamaradi ya Paul bakomi kobeta masolo Ginette eza ndeni ibo vivande ni na Paul buzarande na Paul biso ibena so tambolaka mingi tala biso tokenaki na kanluka epa tata kingandi asala biso mwa boy butukanga mibali na biso balinga biso Ginette nga déjà linganga bon somo okanga sunene ete mameza kaka sécurité moto bakoma akuna amona basi musuta kanisa kayo abianga déjà Paul soka zana voyage en tout cas tango yo azalaka libre na musala te to sola on se rappelle vidéo mama tika na yo yebi mibalité baninga ya mukili yebi mibalité ni mibali bazalaka Chuko ntita mabenga kwa ne akoza peta msosa na ye pembeni mabengi biso to sa to kanga bonga pe bino bibo kanga bon siko preuve ni ezake ndebo kanga bango esimba mapa esimba tata na iratakate to mona mibena sonde balingela biso Ginette azangi mto akene ko tuna conseil loka bana basa nda kutana na bango basa bakamwade mobali na yakutana na bango chaque fois mobali soka za na mutation akutana na baninga na yewa mobali aza awa bakutana na baninga wana ndeko balandi Ginette asangaki discernement na mutu na ye amitiki na conseil baninga na ye basi Ginette amitiki na conseil yo wana tala ipaikani libala Ginette zo kendi kusukela Msukande bana basi wana ti bazo mema Ginette esika bazo mema Ginette ta musu Paul azalaka prudente aibisa mwasi na mon musafu to salaka to mekanaka kote zo kende parfois kebelaka pe masolo mususu oyo ya biso ya ndako masolo mususu ba ninga na ngawana yebika na musala polo kwa zaki chef na bango to mekanaka pour la betela Ginette te Rebecca alingaki mwasi ya monaki mwasi na za intelligence omo mwasi na za sage da ko kwena makambo wana te ba mema Ginette na kaluka wo bakomi kuna tatana mama Ginette oye boni mulibala ndenge nini bande ko baso papa sala ekandengo sala kabiso Ginette bimisa mbongo apesa papa na pesa Ginette soki poudre soki putulu soki ya nini Ginette kanda yebalubi ayebite zaki composition nini Ginette azongi na ndaku nezala kaka mobali aya yambi mobali basoli bayebise putulu wana il faut otsango na se ya tapis ya mutuka donc sika biso to ba voiture côté ba nini ezalaka ba frein ba tapis wana ezalaka na bayebisi il faut otsango wana bande ko balani tana côté tatana alokeli Ginette makambo aponi sika musu te aponi ka esika wana Ginette odake pa mama na ye atuna lisolo atuna ta conseil te ayoki bande ko basi conseil bande ko basi donc etani mobala koti na douche Ginette oki moi ma efungami na douche abia
c'est le moment. Akiti ko basaki na banda ko bika banda ba construction na psa lelo. Onda kwa niveau moko. Ginette akiti afungoli porte. Calmement. Aina mutuka. Afungoli porte a mutuka. Yaka insa afungoli porte a mutuka sagement. Nzo mobile ko aza mbila. Ayoki ke wana son afungoli porte. Au moment où mon équipe est chauffeur n'a été. Ce que porte à l'opin au paix et fumwa mité. Mais on qui porte à mon tout cas et fumwa mi. Il y a des colossi kazalaki na douche. Atiki maya ko fumwa ma abimi aina kuwa. A vérifier sur les années. À mon niveau tout le monde se tient à mi sous paya. Ginette. Oh. Ginette. Na mutuka nanga abosani eloko toni abina tano selo ni mwasi nanga zo sala Ginette bandiko fitikisa nzoto abimisi mwa kifunda momno wika mambonde zaka bato bapesa baba tuka bilo modonge bangi saka abimisi mu eloko moko boye azo eloko ngo ndenga gunza mina mutuka amonika ka sali geste. Si ça pour la vie qui reste dans notre qui s'occupe sachet s'occupe papier azongi sina nzoto akani supporter amuntu kama lembe azongi na ndako mobali paso rapide bala douche mobala sisi kozana mobala mbila kebele Paul na maîtrise asisi bacheti na mesa Paul Amélie Paul abimileza la kaka bisous chérie Paul abimi na chauffeur payé chauffeur tangaya qui pour c'était mutobi mana mutuka ngati bien que mutuka on se ba nettoyer qui on va kenango tozo bi mana ngote tozo bi na mutuka msomo sa bio pour le changer mutuka pona bi même na sepe na kaka moi sepe tala ka côté de na buzoba donc akako ça plein de quantité que mobala mona ki to mona ki ete ba nettoyer mutuka na mususu chauffeur à côté ba côté mobala ba ke musala e mobali pe ayepe na poko apo musala bache biloko balie baseki basololi balali mona butu mobala ni c'est Ginette. Oui chérie nalingi yo moko yebisa ngai makambo ino salaki na tongo salaki makambo abie yebisa nga makambo ino salaki na tongo bande ko balani isolo ko mobonga Ginette azotana bino azobeta lisolo Ginette azolela. Mais c'est que maman a maîtrise. La salle qui n'a pas de bien, ou ça qui est comme na tongo ko. On sait que l'autre habite la vérité. Na obeta ote na robomote on sait l'autre la vérité, les camions c'est que na tongo tango zeng na douche. Moi ça me dit que wanga na mega habite maman. C'est là nga mona rafraîchir yo mémoire. Na tongo que no mutuka na ko sanya. Na lobi na tongo kena mutuka na ko sala nini mwasi asalika ki mwasi mwa makasi bon telema telemisie babimi abifunga la portière mwasa funga yebsango ya ko sala ni mwasa moni vraiment ta comme na bonga moni que oui effectivement mobala mona kingai bande ko balance babi pe kebela mbila bazara batamba kampe bazara na biloko oh Paul abandi kolela wana Paul ezangate ezakingandi eza mosana yewe abi abandi ko relater lisolo bayebisa kingai bango bakanga mibali na bango eza nango kisite eza nango bondokite mwelo ko moka pe batela bolingo yo tata na pesa ngabi tata na pesa kiyo poussière oye ko chango esika na chaka makolton na kumba mitu esika na netaka ba frein donde bozaki bosili sanga do sina kote na mutuka oyo ezaki ko kende nanga ko kende ya libela mi bato ba pesi conseil les police ka bandi ko loba bato ba yebisi obongo mibali na bango ba lukaka nga depuis kala baza ba nyinga na nga ndoko na zambira na zapi na makambu na nga na nzoto to yebani kaso bominga deja oza ko boma ngai Ginette abandi kolela bazungu na bango pena ndako bandi ko balandi balali tongo etani
Paul ayebisi ye naza makambo mibale te akoyebisa nazaka na likambo moko zwa nyonso oyo okoki kozwa soki moni mpe okodetere ndako zwa yango ntango na kozonga na ya kokuta o te bandeko balandi Ginette abandi kolela abandi kolela abandi kolela abandi kolela abondeli mobali balabika ona lobi mobali abimi ake mosala Ginette abengi mama na ye nakolela nyonso mama yake mama nga nakufie mama nga nazongisi boye mama nga nasali boye mama ye Ginette abeti mama na lisolo mama azangi ndenge akoloba pauvre mama azangi maloba babandi kobenga baninga ya Ginette baninga biyo posa zoba ibacha yango bongo ipo kuchango yezo mona ibacha baninga bazangi consolation akopesa ndeko bakomi ko condamné ye baninga Kishasa bakomi ko condamné ozazo bayo bacha yango bongo te baninga balukaka nini nebite balingela ki Ginette achango na ngonga nini o pola komona te biso baninga Kishasa bipo ozakini mibene bino koma kolingeka kobebisa mobali ya ndeko na bino mwasi nebite soka betela bino souffrance ya vie na ye Ginette yo posaki mwasa zoba pasi nyonso yo parcourir na ona bo moina yo oyo kozwa mobali tala kote bo wuti na mobali atala ki vie rang social na yo te mobali wana tango ko découvrir za mutambongo ko kozala mayele te atalaki kibobola na hote alongoli bino na pasi yo bozalaki na yango akomisio mwasi okomona na miso bato okendaka na bareni na bafete bakonzi osobi mape posa ipe mwasi kitoko balaiti omo elamba obimi susu kitoko koleka bibisi libala na oyo moko mama lobi mwana nga siko mobali naza militaire awebi tozwa nyonso tokende mana ozwange loko te po to perdre ata tozwi ata totiki donc nazomona mama bien azomona sens te bakoki bamemela biloko wana so toyebi tozele awa akoki kotire biso te aboma biso te tokanga na motema bakangi motema ba 17h bakaka lopongo efungami mutuka ekoti Paul akiti na mutuka atuni elo alibisa tuni sentinelle banani bana kata ndako oh mama Paul akoti na sala koti mama bokilo na Ginette atuni Ginette ozakaka Ginette akoloba te mama ya fuka melie abi papa na ngalimbisa abisi mama na limbisi na nga na problème te mais Ginette bon considérer que Ginette a sa boma kinga naza ya kokufa naza envie pour Ginette sa boma inga loko naza ya kokufa bon siko botika la pona nini pour naza ya kokufa mwana mwasa kufeli mobali a vivre seul et le Ginette a luka ki yangwana ndiko balance pola aboya ki catégoriquement mama abondeli lokola mama nyonso et c'est bon te Ginette a côté na chambre dans la valise et bilamba Ginette a kangi bilamba na e ba ko mona oza mutuka moko zimutuka ok nango ozaki mwasi nanga pende ko balandi entre temps Ginette tazo bondela mobali Ginette azaki na zemi Paul aboya zemi wana amema Ginette na hôpital akene ko avorter pour abi jamais moi nanga ko bota mapana yo za mama ya ndoki oza mwasi ya ndoki botala niveau opola koma kinango alongoli si Ginette c'est pas boya ki makila na ye etika le pas Ginette akangi bisaka na ye pola tuni o mimika bilamba mabokila lobi na ebe sika to uti na sika to komi ata to memi biloko ekozongisa biso yote na bomo ina biso bande ko balandi Ginette na mama ne babimi chauffeur amatisi biloko akeko tika bango bande ko balandi Ginette azolela
alobi conseil nini boko pesa ye nana ko bondelele Paul bino ba yebo kolanda biso bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 Ginette azozela toli na bino consolation na bino nini boko loba ba epe boyebi Paul mingi bino bana ngalema bana mbinzo zone ba boyebi Paul tant beti lisolo bo se retrouver bobenga biso na plus 243 97 90 13 275 bo s'abonner pe na ba chaîne na biso po bolanda masolo bandeko balandi bobenga bo pesa Ginette toli Ginette asala Ginette abi akomi boma abimi libala mwana te bien ki azana ba bien asombela mabolo pango ça pe na pango na somba wana kutu Paul akipe yango te alobi azana posa Paul na ye limbisa ye ndeko balandi kande na lobi bobenga bopesa toli bo bana Ginette asala nini bino pe bandeko mibali bolukela biso Paul alimbisa Ginette tokomi bongo na suka ya masolo na biso rubrique à vie à lelo rubrique na biso ya masolo ya vie à lelo toli tokopesa na biso bandeko basi tosala kangele tango tozana bandaka mabala toyebaka baninga nini tokozwa na vie po yango ndezo mema biso na badérapage ebele soki Ginette azakine asatashaki na bana basi wana te tamuso libala neza est-ce que eza peka baninga wana nde mutu bamemi Ginette bongo to Ginette ye moko pe na ba intention na ye excès de télévision excès de film amona pe makambo moko tamuso areva ki ameka bilo ekoki munga tena bakisa wana munga na elengi na ndenge kozala po continuer ko benga biso tomonani mbala ya sima na numéro mususu ciao.